salut, bonjour. Nous sommes en route vers Bita. Donc on avait tout le monde dans l'accès, nous on a bandé là tous les deux autres qui vers Bita ici comme on aux amis. Mais les gars, c'est toujours déjà dans mon petit tour, on a zo ka to na mboka polo to leki déjà toujours kende. Vers Bita dans 5 ou 10 minutes. 5 minutes toujours comme déjà Bita. Check, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bienvenue dans cette émission Bolingaka Mingi, Bozo Sepela Nango Mingi, Nabike Bozo Benganga, Nazoyoka. Feedback, émission Zozong, ça fait moi, feedback à bien. Donc, en tout cas, je suis très ravi. Nous sur Bozo Benganga. Na pesibino mbote bisika bozali, la Potognon, la Suisse. On est pays, moi, côté, moi trop. En Allemagne, Belgique. France, tout na pesibino bambote na bike bozo continuer ko salanga toujours confiance kaka ndé bozo mesana ko salanga confiance ndé bo mesana toujours. Votre humble serviteur est là. Moi mon nom c'est Aristango. Ozana posa nanga ozana posa zo mabele na bita benga na ba numéro oza juste pembeni wana okozala dessus te. Donc je suis là chaque voyage na yaka na bandeko. Pour bozomona bisiko yoza bazo somba moi mingi bazo somba vraiment mingi ba voyage no sans na bandeko c'est la question na basombi mabele na bango na basombi mabele na bango parce que moi on était zali quoi surtout linga raté mabele pour autres comme pas bakingani pour créer les bana poto msuba problème pour créer bato suba libanda ba problème parce que ebele ya bana poto to ebele ya bato bazali banda bazo pesa ba confiance surtout pas bakino mais bakino ebele tozo respecter ba confiance na bisoté tout le monde a chose ande konaye mais azo respecter confiance sur ba pesiete il pas commencer ne ba magui mais ya onga na sala rabu na sala ba descente na terrain pour na la ba oyo déjà ba sombi ndenge misala bango za ko évoluer ba oyo pe bazo somba et puis ça bango pe posa il y a ko travailler plus pe ba oyo mazotala et puis ça bango posa ya ko somba ndena je sabino bokoka moi parce que na marteler loko bozo benga rebele bamtu ba hôtel émission ya kala émission ya 2 mois passés après ça qui va prix peut-être émission nazo ba $800 ba $700 ba $500 aux parler mais vu que bazo somba trop ba parler peso zo en vol na ngo mosusu ba parler zo mata yango mono benga na téléphone et le problème si ba kanisa ki rozongo na 800 ora na episode 1200 ora na episode 1300 1400 muto mono na lem susu ote jeune wana aventurier to jeune wana boy za pour ça lia non. Donc na roza na intérêt te ya kolia yombongo parce que pour na ozo na ndeko na yo yem to selo mikanda mais na roza na posa yo somba pour qu'on na biso ezala moderniser qu'on na biso etongama to na posa to tonga bino bato ba libanda boya to tonga botonga mboka ici il fait beau vivre ici comme malamu ezande na bisaka bino ici keza kitoko comprendre pas ces ala kaka muta kopesa ndé confiance à kozala te mais na yebisi bino so kozana muta confiance pesa confiance ya kotonga awa vous ne serez pas déçus ni nazana bande ko bozo mona kaka boy to ina bita ba ekotala ba parcelle oyo bandeko na bango batindi bango vous comprendre donc bandeko batindi batala donc cela veut dire confiance ezali pe confiance de continuer toujours kozala donc tozo pusana bisika mabele ezali bozo mona makadami ya simalanga eza non loin yana ngo musika te tozo pusana botala amapango ngo ba groupe respect et ba parcelle ngo merci botala on se retrouve tout juste après check bye ndeka katolobaki na besa mno na lokasa bino banzela nde rokotela oyo eza entrée il y a espace vert oyo eza na bita bisiko tozo teka déjà ba espace oyo eza sous vert te parce que kala mingi te ezotonda po bana poto bosombi awa mingi bana Lubumbashi na remercier bino bosombi pe awa moi mingi mais beau mettre ma place na bino en valeur conseil gratuit pour botonga malamu c'est bon bon oyo ikebo
que boye. Et boye. Tu as déjà en toqué. Et au souka la bonne. Oui. Comprends? Mon bon non. Mon côté à télémi. N'a côté à télémi ah. Il y a un 20 sur 20. Yo beaucoup que nous. Hein? N'a côté à ça. Titoko makuna. Donc quand les yo qui est na borne o, yaka rapido est na borne o. Au compte. Kende kendara. Non. Oui, les lopena ezalaki moi visite pena tende to salara mais ezalaka ayaki na confrère nande komoko ye pas aki na posa azo mabele ezalaki uniquement na yo l'accès kaka oyaye mais toutefois juste conseil mukie on a repesa batu nyonso bazotala ngai biso toza boye nde to travaillaka les équipements to travaillaka en synergie ngai nasalaka makambo oyo te mpona luka oyo na s'aventurer te mpona sala boye te mais biso to tosalaka makambo oyo mpo bana kini oyo nyonso bazovivre libanda mboka oyo bozomona te ndenge Kinshasa yango ezokomela bosombasomba mpo nde toza boye toza na mois de mars nalobaka ndeti mois d'avril déjà titre ba place bozomona ba espace vert oyo bato basombi presque na teki nyonso déjà presque soki nazalaki escroc nayebi te so na ngai nateka te so na ngai nateka ndenge nini mais ero benga bandoka daya ba lamentation mais nateki presque ba 20 sur 20 ata ba 15 ata ba 20 donc j'allais dire ceci bino bato bozolanda nga bopesa confiance nanga mwana na bino Aristango leki na bino ndeko na bino ya na bino pe osoma mabele koto oyo vous ne serez pas déçus. Bita eza na musika te, Bita eza na Kinshasa, Bita eza na Kingakati, groupement Kingakati esika bino so boyebi Kabila vandaka. Donc Bita eza na non loin na menka poto na quartier Maluku et toi na commune Maluku plutôt. Donc vous pouvez sa confiance, vous ne serez pas déçus. Vous avez bien bien bisika ya malamu. Bisika o beaucoup le laté peut vous regretter un jour quoi. On te ka mabele ba biso zo benganga mabele mo lobaki ya 5-16 ans nini ça. S'il vous plaît ba ndeko bo benganga suspendate presque mabele 5-16 ans. Soki mona ni nango na osala mino pe kandi na semino na sabino ba 5-16 ans libosomba. Mais na semino temps o ba 5 ans suspect pour ba mission su botala ya kala. C'est déjà ça fait 2 mois. Donc, il va 5-6 ans suscité. Il y a comme 1000 matins, je vais vous dire comme ça. Il faut vous comprendre déjà que tu es non loin à Macadam. Macadam, il y a un simalanga. Il y a sous loin de donc. Macadam, il y a un simalanga. On a non loin à Macadam. Ah, ça vous appelle $1000. $2000, bino bosakana la bino nango. Eh, tu sais bosakana $2000 en nord. On va s'investir muke muke. Tu sais bosakana ba 1500. 1300 mo 1200 pour vous en ma belle. 1000 p. T'as non prompté aux zones. Mais sauf que tu peux s'en détendre. Benganga natangi ba métrage te nabité ke o boy yolo baki o ba belé boy na 1000 t. Côté na bo comprendre nga très bien. Tant on benganga na téléphone, ni na ko expliquer très bien comment est-ce que ba mabelé zali ba prix na ngopé ndenge zali. On a 1 2 2. Équipe na biso po longa po ye sika o to yeli. Et ça rend moi quelque chose moi to pesaka o bande comme si vous moi tozo na bango boye bazo pesa déjà donc bazo contribuer et ça là on a bien pour la descente au terrain en bonne et due forme quoi. Donc toutefois je salue tout le monde. Tout le monde na souka, je salue tout le monde. Ça qui juste mission les autres juste moi ba conseil na ba tuna so bazo tala ngai. Pesa na ba tumsu bo pesa ba confiance na ba kina lelo boye.
bandeko na nga nayebi te quoi topesaka confiance pa bato ya malamu mpo biso mpe bato totekela bino mabele ezala mpe na baproblème te yo pesa na confiance pa moto aza ndeko no me nayebi te soki na obenge escro bondo to nini mais na moto akotekela ta bosangana oyoka boyobimisa bato aventurier pesa confiance pa moto ya malamu oyo ya kotalela yo oyo akoapprécier oyo akopesa yo appréciation ya malamu to mpe esika oyo aye akoyebisa yo nyonso oyo mamu nyonso akuteli awa ale yo mpe okozongisela ye nini na malamu mabe na biso mpe bakino tozali awa nakopesa bino mpe conseil mpo nayebi ke awa mpe bandeko mosusu ya bakino bapeye atekeli déjà 3 kinois oyo baza kaka oyo baapprécier natekeli bango déjà mabele donc epesi mpe bango baconseil mingi bino mpe bango bazopesa bino confiance libanda mboka bango baya mosika bamona te bamona kaka na bavideo mbongo esilaka te mbongo epolaka te mbongo eza kaka mbongo nde babalusaka yango l'argent appelle l'argent mbongo ekobenga mbongo lelo soki yebisanga oye olie ndeko na $1000 to olie ndeko na $2000 ou $3000 yoka te kosila te ekosila nango mpo kobenge lisusu mais soki osaleli ye bolamu ata pesi yo confiance ya kotongele ndako ekozotongele ndako malamu ovandi na ye malamu dis-moi est-ce que pas kabelo ata mwa 4000 ata mwa 2000 ata mwa 500 soki obenge baprome eza apesa yo te totika bavi wana ye moto apesi yo gérer malamu mpo ata bible ezoyebisa biso bible elobi yango sala bolamu soki osala bolamu continue osala bolamu comprendre mpo mbongo esilaka te mbongo esilaka te lelo atolie $10 atolie $20 lobi kozonga mpe totika système ba rétro commission bagenre moko boye soki mwana poto moko to ndeko mwa libanda soki na ingénieur nanga moko boye alinga asalela nga eloko boye yo olingaka ingénieur na yo mpo apesa yo 10% te totika makambo wana soki oza ingénieur na yo pesa motu ingénieur ya malamu atongeli mpe ndako malamu nyonso ekende malamu mpo yo mpe soki bomoni soki otongeli mpe moninga ndako malamu ye mpe kuna obakiseli plus de confiance te okomi pire petit ya confiance na ye donc ntango yo ozopesa moto ozolia deya 10% mpe ozolia susu mbongo likolo ya mbongo wana kasi ye maître masongo to nani yango akotonga kaka ya mbongo yo opesi ye soki ndako yango lelo ebukani nango alors obenga maso mabe wana obengi maso mabe mais ofaire perdre ndeko na osu mbongo tozala bato conscience eleka ebele toyeba comment ce que tokoki kotambola c'était juste un tout petit conseil po esunga bato nyonso bazotala nga se net moment nasepeli komona bino nazozonga na ngai donc tika napesa déjà l'honorable Edi Iyeli Molangi papa ya bapapa social mbote ebele bosabone na chaîne oyo Edi Iyeli TV ya chaîne moko epesaka bino makambo elakisaka bino makambo bien baactualité kaka mingi te bokomona makambo ebele bafilme batéâtre baactualité ebele bando okota bosepela bozala dessus te papa ya papa social l'honorable Edi Iyeli merci beaucoup en tout cas napesi mon vie Kapata le capitaine de l'équipe mbote ebele le directeur Christian Boulu le financier Jaguar équipe Mama Solange Mama ni Mama napesi mbote sikozali napesi le boss Nzila le boss Nzila Metal toujours soudure Congo Nzila Metal napesi mbote sikozali motema ya mama Sabrina mwasi ya pembe mobala mwasi ya pembe quoi napesi mbote sikozali en tout cas big up nzambe a continuer kobatela bino bisika bozali kimia omabota mabino check bye.